Très bien, Ndeko Michel. Dans un exemple, oye, comme la kinga imoko samedi. Samedi, na kendeki na uti, na loeki nzela ya mushi. Na komi tout juste na mushi kabinda. Na yoki vertige ya makasi. Nabi a hôpital moge zalaka na coin ya kabi ya mushi avobi ma palais du peuple. Na katisi mushi na ngambo palais du peuple. Na koti formati côté ya banzeta mbila na telemisi jeep. Na titi na kena hôpital. Na komi na hôpital Ndeko Michel, docteur on a consulté ngalobi aiza moi tension lingake bandayo mais là noka ba mai. Eza nango gravité na mo ipe mais là ba mai. Est-ce qu'on a qui na problème na bin non. Na la qui na problème talobi mais là mai kaka osuba ezonga nango normal. Ndeko Michel na bimi na ya boye, jipeza place na tika kité. Ah, na bangi na bi ba yibinga mutuka. Na katisi na zui kimia na bi attention matainga so na kanise lokoyo na ko yao. Na katisi na tuni type moka zala gana j'espère azala isoda alobi nanga komo na mona ki yotango kiti me bato wana baye bazui mutuka bakena yango bato barani bato ba memaka mituka société memaka mituka wana la police biso to yebi na Congo ke za la police mais ba congolais ba kozala surpris de loke ezala ka police congolaise te baye ba memi mutuka na tuni e bakenda nango wapi alobi bakenda nango na lufungola na zui moto na komi na lufungola na kuti kolone mo bi komo mutuka na ye kono ngana yebi mutuka na yo soke koma kana linga na yeba e komi awate seke kende na ponga bi na martyr donc ça déplacer wakanga ba mituka so ate lufungola na ka lufungola seke na ponga bi na zili susu moto na yeko koma na ponga bi na koti effectivement na moni jeep ngana yebi ke muteka ngake za police na yebi pe major asala kawana na koti aza mona mwasi mama mbote mutuka nange yawa mutuka moderne na bakanga ko na martyr atabi yango yo me yo bakangi yo pona mauvais stationnement yo bakangi yo pona ndengo telemaki na palais du peuple liboso a palais du peuple wana président ya Sénat Sama Lukonde apesa loi mutuka ko telema wana te soke telemi sécurité benga biso tozwa yango nde pesa la magita donc mutuka ete ma devant palais du peuple devant palais du peuple te en clonio so wana na libanda palais du peuple côté les missions simba mira ba chinois côté wana hôtel Mate ordre à Sama Lukonde mutu ke côté les manate na bi mama mais soki président ya Sénat alobi ke mitu ke tele mate il fallait tia ba panneau ou bien interdiction de stationner à la conférence de presse pour na informer opinion bato ba commissaire le londe ngazala ki premier ministre lela komi mutu munene na mboko pour na peuple congolais il fallait bisa peuple que non ngai lokola na komi président ya Sénat nazo banga pour d'insécurité botele misami to ka de peut-être mitu ke ko be bisa palais du peuple et ko buka mire ko komisa palais du peuple salité peut-être mutu ya atala terroriste atiki mutuka mais tia ba pano o informer bato tozo informer te botia da lobi non papa biso to koko c'est la président ya Sénat li kambuté voilà major la police major ya police na lobi qu'est-ce qu'on peut faire pour nazo mutuka alobi oui omoni société ya mutuka oye memi mutuka na yo eza société ba indien oh donc ba mituka ne le kaka gikalungu non major asuki wana apesinga ya lobi ka ba lobi nkomo parce que même mutuka na za gikalungu non on peut faire par extension que ba indien de bala derrière ba bien yo ka Ndeko Michel major alobi nana magamba ko informer ote na ko biso ke awa na police okofuta $5 au futi 10 000 francs na fourrière na société privée kuna au fouti $100 en tout sali lokola $205 plus donc to le bakaka $210 au moni facture ba pesinga na entreprise wana yango wana soko tali na se Patrick Matissa facture mu parce que ba écrit et bomi place au ba cercle na rouge mata Patrick da ça va ba indien na société na bango qu'il s'appelle en tête tout monde a moni police la qui ça $100 qui ça en tête fait descendre la facture bamona FM soki IBBN kan na police sikoyo na tuni na bimi siko limanda na bi madame date est sorti donc le 18 novembre donc ça date de 2 jours 3 jours de Kolobi très bien c'est récent bakanga nga samedi na bimi siko na bi na suba parce que na journaliste fera le information na ke kokuta policier moka vandi na lobi kunzi na yoki major lobi na nga lobi na futi police $95 $105 société privée $100 et puis fourrière 10 000 alingali ya ngambongo bien alingali ya ngambongo bité yo yebité oh
société privée en eza ya baindi omoni mituka wana ndenge babamba nini wana eza police congolaise te eza société ya baindien sikoyo Sama Lukonde aza partenaire na bango tango azalaka premier ministre ye mutu asalaka société wana sikoyo po evre ye moko amemi na paye du peuple po evre ye moko te aevraka na police ya mboka bazui logo ya police babambi lokola mituka police po ebangisa population tango baza quand même bazui pe ba policier batie bango wana mais en soi biso to ganyaka eloko te alobi nanga alobi tango kokota ku n'est pas major okomona côté à la police bakoki ko négocier mais epai ya ba indien wana $100 bango za en tout cas ekoki kolongba $100 te policier wana keti musika parce que journaliste a la source te na kotanga ko ba policier wana te non alobi nanga alobi kumo epa na bango mboko eza ya biso ba congolais ba fixa montant na bango na $. Ngana tietembe na kepe na taxe na bempo na congolais alobi il faut na yeba na koti na kepa momi wana kesera ba indien nabi mama o edenga na futu ata dona ponga bi indien pe kesera indien afandi wana major afandi wana OPG afandi wana bakende na martyr nde na oloba boyi ba congolais bakende ba komona facture oyo secrétaire nani comptable ya ba indien apesinga yango wana Patrick Eristre yango ba congolais ba moni yango et na komi na lobi fo na yeba na bimi $600 na d'abord na tuni mona mabi papa et pas ba indien soki na meka Coca-Cola d'abord mutuka na onde bakangi awa etamboli tina président de la république amoni yango batindeli président de la république batindeli commandant de la ville wane bakosaka pour intimider les Congolais aucune intervention viendra écoute pas major yo kama na mwaso na ndenga zoloba alobi ata obengi président de la république akolobe lo côté parce que gouvernement congolais asa alia mbongo les entreprises oye pesa bambongo na donc congolais azwa mbongo pas indien indien ara sona ba congolais asa na eloko ya koloba te na tuniye mbongo oyo bozwaka awa esalaka musala nini alobi me yo moko comprendre dans société ba indien esala musala nini na mboka parce que secrétaire nani comptable ba indien wana aza congolaise siko na ye kokota na investigation ya munene na tuni chauffeur bonjour mon frère bonjour bosala musala munene chauffeur ya kikalungu wana ya kikalungu alobi oui to sala ka grand boulot kumu biso kutoliaka kitoko na sala ke fort parce que nga na futa makana pourcentage mutuka moko na futa maka $1 par jour. India futa $1. Soki na kangi 150 mituka. Naza na $150. Donc il faut tout même au mauvais stationnement ils atent ibakanga kaka à tout moment passer. Madesu ya bana e monani. Na ebisi siko ndenge bokanga mituka oyo etelemi bien na pala habité. Wana ezali kolo entreprise mutu amatisa prix wana po na tozwaka alobi tozwaka mbongo ebele. Na tunie par jour neti lelo kango babi neti sikoyo toza ba 14 na dia na 120 véhicule on a kangi donc ba kikalungu ndio ils là ils sont pas prêts à travers la ville to sala ke fort nakanga ta 150 nakanga alobi par jour to sala kambonge belao bon imaginez soka kangi 150 mituka na $100 $100 azana combien ala $15,000